parle tambo kongale, qui parle tambo. Ok, parle tambo kongale, qui parle tambo kongale, dede, on nous sait quand on va couper. Bonsoir, mbote ebele bisika biso bizwi bino bayenge na bato kabisa bulu ya Congo na église ya MPV ya Longo. Vraiment mbote ebele losako na ba chef coutumier na biso, losako vraiment na ba chef coutumier na biso. Tolobi ba shalom na ba homme de Dieu, ba shalom na ba homme de Dieu. Voilà, nazo bandela lisusu ba re shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel na pesi bino ba shalom. Et puis bon, bino mo boyebi to bosana ate ya biso bandeko na biso kimia bisika bizu bango bandeko na biso ya ba musulman, ba salam alaikum. Voilà, merci na ba bonne na ngai, merci na ba o ba partageaka la danoise, merci na confiance bopé sarangai. Vraiment naza très touché vraiment na confiance bopé saranga parce que na otika la ka wana na mama leki na bino olingo lingate naza mama leki no nako ofinga te oyina te un jour roleba oya kovanda na se nzete ngo kombo nango sous les baobabs. Abonnez-vous bandeko nanga bobenga ebele na live together. Sita original yaka aoza mobali na secret. Soko lingi numéro na yo esambwa kende na site voisin, kende na site voisine oko sambwa na ndenga mokete. Mais soko lingi oza mobali sérieux kombo na yo ezala garde garantie 100% anonyme ndengwana site ezaka moko wana na yebisa bino walai bilai. Bobengi la danoise na 00 44 74 59 62 52 17 ozwinga. So ozwinga te, ne t'inquiète pas, tika message. Voilà. Bande konangai, en tout cas, je vais réagir. Atabo finginga, atabo lobby, je m'en fous. Ah? Ruth. Kanga obele France wano lobby, je m'en fous wana. Yo kanga yango. Bande konanga, eza pasi na mawa. Bolinga rate kokotela bano amike oyo, bano biso to boti, bo pesa bango be éducation ndengwana. Comment ba mama ba telemi, bandeko ba telemi, population telemi, Ruth, pona ba peso conseil, réponse yo pesi, tu t'en fous. To zui yango, biso to yambi yango, biso ba mama na yo. To zui yango, balobi, ozaka oza mwana, osumbeli biso na maboko. To boya te, to zui to sokola ka maboko. Mais yo sikoyo Ruth. Vraiment, je manque de mots. Na ebite. Nzembo yo yembi wana. Yesu, bino boko sela Yesu makambwe. Yesu nini bino yubo yemba ka banda bokoko na bino, banda na koko na yo, mama na yo, na yo moko. Yesu boganga ka Yesu wapi. Tile bolo baka Yesu oyo. Bomona te na ilobeli yango bo pesa kata respecte. Est-ce que na réponse wana yo pesi biso na mokili na nzela na nzembo yo koko chapenza kombo ya Yesu na kati. En tout cas limbisanga ba fani na yo boko regretter. C'est un enfant impoli. Na si na zui pe ba conversation belé ya bandeko même ya maman na yo. Très impoli, c'est pas bien. Les politesses ne payent pas. Oyebi place oke bala. Kuna kutu place oke bala ko, titanfuana. Suki sangu na bandeko na ba Congo oyo, suki sangu na ba camarade na yo.
ti t'en fous wana okei nango epa babokilo na okei ya baluba yo loba na bango ti t'en fous okomona nde bakoleisa yo soso na bango baleisaka wana olie yo okufa obi ozwa problème na nzela ya chibao yo kozwa nde problème na nzela baimpoli ya baréponse ya mabe osali soni na mutu ayokaki nzembo yango omoni deja ndenge obandi kokende na mutu ayokaki nzembo wana na mutu asalisi yo clip wana en tout cas nayebi te koma bokoki kotolere clip ya modele wa bongo ebima epuis na kombo na nzambe yaya kende pa jibe nayoka te na orchestre jibe mwana mwasi azoyemba Ruth place no eza pa jibe kende pa ya jibe aza pe papa na yo ti jibe wana aza pe papa na yo parce que ayebi nzela oyo bimela na mokili ayebi yango amonango kende kuna epa ya jibe okende koyemba parce que eza normalité yaya Ruth donc yozo kanisa parce que nayebi te na bino nga kutu natikali koloba ta na munoko na nga teke mwana batikela biso Ruth aza mwana na biso mwana batikela biso mwana batikela banani mais soki mwana batikela bino moi je regrette bino ba mama oyo batikela bino Ruth boyebi kobokola bana ta pardon mwana batikeli ngai akola bongo akende koloba na bamikolo nyonso je m'en fous osali pena nzembo ata bofingi ata bosali je m'en fous yesu awapi yesu oyo wapi enseigne biso ozala humble yesu enseigne biso tozala humble bino biso tozana biso ngata na tomboki na ngai ngana yaka oganga na ngai yesu te bino bato bolobaka yesu bozaka pe humble te oba orgueilleuse na yebaka te kombongo yesu ango échangeaka nango bino epesaka nango bino bokoma bino orgueilleux na orgueilleuse donc na yebi te mama na ya lobango na émission parce que je n'ai pas le temps d'aller fouiller mbela ngai na tia émission place mama no aloba impolitesse na yo batuni eloko nini na vie sala ko pasa bi caractère à Ruth eza na émission boke ko lukango nazana tante nazana beaucoup de chats fouettés vraiment éducation nini yo Ruth vraiment ozopesa bata génération na yo que quand bato bazolala te butu bato balali te bazoleka manix bazosala ngo kutu pona yo ata lelo soki manix wana ko respecter yo Ruth ako respecter parce que media lobaki ako banga lobi mwana bato en tout cas balingi ye tika na honorer ye tika na salabo olio ya kaka osala nzembo no normal okolo bana nyonso obino bolobi ngai na tiki na maboko nzambe naza réponse na ngai omoni nzembo so osaki nzembo ya bongo na kitoko olobi bolobi na butu bolobi na moi naza na likamba oloba na bino te nzambe nde azali réponse na ngai esika bino botie ngai point mais nzambe atiaka toujours virgule atiaka point virgule nayebi ke nzambe akosala nzambe oyo adeplasa montagne alobisa baba alobisa baveugle nzambe oyo azwa mwasi ya ndumba aloba oyo asalaki ndumba ta bamba ye libanga nzambe oyo donc tu as beaucoup de paroles que tu pouvais répondre na biso ba auto sela ki ba émission biso ba auto ekela ki o mawa tolobaki ke non oza mwana muke okokobala mobali ya bongo te mais tant yo to ko mona tozo mona mwana muke physiquement mais to yebaki te que spirituellement oza mukolo oza penza koko yo oyo ba yebi langage na lobi eza langage codé ba comprendre oza penza kolo spirituellement o penda bando bazalaki abotami bébé boye mais na butu azamu kolo eza yorit meza mawa pona yo nzamba limbisa yo nzamba yokela o mawa nzamba tambola na yo mais ya yesu na yo obobengaka keba ya yesu wana azalaka ya yesu biso toyebite ce n'est pas le Jésus-Christ de Nazareth. Avec Jésus-Christ de Nazareth, mutu azalaka humble. Mutu azalaka simple.
Yaya. Hey, mwana, tiko sakala na moto. Tika ko sakala na moto, yaya. Oko regrete. Lelo te, lobi te. Lobi kuna te. Loba ke biso tozo mona musika te, yaya. Mais soki tozo mona lo musika. Biso tozo ta lelo te. Musique yango pe nzela na ote. Omoni dejo bando dekone na banzela. Na nzembo. Omoni ndenge nzambe apesi abondance du cœur na yo. Ozana motema mbindo na kati na yo. Yangwane bimi na nzembo na yo. Omoni ndenge bimi Omoni ki motema na mabe ndenge bimi na nzembo na yo. Ozali na yo na motema mabe. Je m'en fous na ba fan na ye na akuna te. Même oza fan na ngai. Omoni ki maloba na oloba iza bientôt. Mangana ki pa kote. Ngata na pesa conseil oyo ko bimi. Na kati ya Ruth Ezaya Kopola. Ruth, tu dois encore revoir ton pasteur. Va revoir ton pasteur. Kende ko bandela mateya bateya olisusu. Na bato bakoyoka banzembo na yo wana. Bako tchengo pe na bandaku na bango. Bazo yoka pe bazo adore nzambe. En tout cas baokeli felo. Bino na o prévenir bino. Banzembo wana boyoki. Oyebi kenga na lingai koyoka ngote. Batu ningala danoise na boya ki koyoka ngo. Parce que moi si moko akomele kinga. Abila danoise oza prophétesse. Parce que nga la sina lobaki Rita koloba. La danoise Rita koloba. Nga baki Rita koloba te akoyemba na ye. Aloba likamnu ya oloba. Likambuni oyo ya koloba. Oyo eza ya lokuta. O bakoseli likambuni. Noko. Soki noko na ye. Ndeko na ya bengi ye. Abirit. Mwasi abatu kuna toyoki boy. Yoka ye. Etalinga ite. Soki mwasi anga kufi na ye. Ba réponse moko dans bande konanga non. Ruth, ça l'attention. On a tes voice. Tozala ba voice na yo nyo surtout ozo répondre bato impoliment. Et ozala bien te, ozala propreté. Ozala okola mwana nga so na che ba voice wana ezala kwa na zui mwana nga moko na livrer na monde à ténèbres na osala ngote. Mais Ruth kende ko revoir donc conscience na yo. Oko ngai na lokiote, mais je ne crois pas que oke musika te. Oke musika na bizika nzambe te. Parce que oyo bandi ko bimisa eza kati na yo, kati no bonzambe eza te. Parce que oza mukolo penza. Na kati no za mukolo. Bonzambe eza te. Tika yembelaka ya Yesu na bino boyembaka parce que azaka na Yesu Jésus Christ de Nazareth te. Non. Parce que nyonso bosalaka e bandi na bakoko na yo na mama na yo moko Ruth. Non. Tu dois encore, il faut revoir Yesu wana. Eza Yesu ya Jésus Christ te. Aza humble, sans éclat, asengio makambo wana te. Oya ko répondre ba mamé belé o ba vandaki, pas même pas ba maman médiateur. Mais il y avait aussi des mamans oyo penza bazana médiaté mais ope ba benga ki oricho yebi ozana ba papa na Congo ebele o ba vanda na mama na yo oyo ba yebi yo ba benga ki yo oyebi yango. Alors réponse o loba na bango so bengo na oloba ka les 25 boko yoka ngaka na oloba ka mbala moko bilonyo so boyoka ale olobi na bato n'importe quoi ata bo fingi ngai. Merci. Que Dieu te bénisse, que Dieu te pardonne. Mais, ça déjà côté nanzela mabe. Au côté nanzela mabe. Kalate, tout le monde a comme Nathalie Makoma, au tobola partout. Satan a yébine à récupérer ma belle. Ne t'inquiète pas. Nzela no côté na autoroute à Satan siko. Ndenge za na rythme samba a côté na kata autoroute. Au sali déjà nini lien na Satan. Tu le sais, oye bien ou bien. Au sali lien déjà na Satan. Yango bando bimisa biloko ndengwana. Tika bon, continue na ya Yesu tika te pona ya Yesu wana obino boganga ka. To yebie aza ya Yesu azaka na maseke. Continue na ye kaka. Continue na ye mais nga nazana Eli qui ke ba prière na yo parce que toi tu ne pries même pas. Mais ba prière kaka ya batu kaka ba ko sala ki ko sauver yo parce que
ba okozala sauver ndenge nani Déborah, non pas Déborah, c'est Déborah, non, moi c'est Déborah, c'est pas Déborah, c'était nani Dorcas, voilà, maman Dorcas, hein, maman Tabita Dorcas, voilà, ndenge azaki sauvé, bato babanda ko lela eka na misala na ye, tango mususu, bon nayebi misala osala rate, je sais pas, mais tango mususu ozala sauvé na misala kaka, soko olingi na kati neza ko pola, mais salata misala malamu pona bata mokili basambela pona yo ozala sauvé, mais tozana besoin ya âme na yo ekota na lola, alors prends ton temps, il y a qu'à se repentir. Et puis, ce qui concerne l'Europe, c'est que tu peux retirer Nzembo na YouTube. Retire ça. Et puis dis un mot de pardon. Et puis, les kanzela Hollande la pendant Zambé la vérité. Nzembo yebi qui mopaka na kati eleki. Ça, c'est pas de Dieu. Ko masque on a bon Zambété. C'est vraiment triste. Bon, c'est la vie. Batu balinga ki yo trop, mais oyo baloba ki moi atikeli biso mwana e, atikeli biso toza ba mama na e, mais na yebisi bino so boloba ki yango en tout cas bo pesi mwana bino éducation ko pola. Alors voilà. Mais moi ceux qui n'ont pas la émission, je ne parle pas pour eux, hein. Moi je parle na lobango toujours. Yesa ki ya ki ne malam. Mais moi, je parle na ba fille oyo, banana biso. Est-ce que moi, nananga, a que nous répondre, ndenge ya répondre, ndenge wana? Non, non, c'est pas possible. Jamais. Bah, quand je vous dis jamais, bah, oh, bah, ebi, bah, nanga, bah, ebi. Bah, ko témoigner, bah, non, jamais. Hey, my God. Bon. En tout cas, cette fois-ci, maniqué, Nakachakin, en tout cas, ça analyse bien, que Dieu te bénisse. Si tu analyse bien, pourquoi pas, tobe tele maboko, to pesa longonia. Que Dieu te bénisse, maniqué. Voilà, bande konanga nyonso o bolandinga, Zamba pambola bino, j'espère que vous allez bien. Et puis, nasuki nanga iwana. Vraiment, Naza très touché na réponse à rythme sans mots. Et puis, oncle désiré, vraiment, je ne crois pas que bana o yo boti, yo peut-être propre, basa la même éducation que cette fille. En tout cas, désolé, na fingité, mais j'ai dit seulement que bon raté éducation nae. Elle ne pouvait pas répondre na population d'Engwana. À saler lokomoko. Comme un enfant de rue. Bah, shege penza, shege quoi. Voilà. Voilà les termes. Merci beaucoup. Botika la madame. La danoise sous les baobas. Bye bye. Coucou. Boya ebele. Na sous les baobas. Life together. Boya ba to buka, to déraciner. Célibat. Femme seule. Homme seul. To longola ba parents ba stress. Boya ebele ko s'inscrire, boya ebele botala ba coordonnées yangoana, email na biso yangoana, numéro de téléphone yangoana, boya ebele bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo mokote, papa boya to kata lien wana, tozana ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress. Tolongola penza tozala together tala kaka soki tosito leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezo sala ke ba parents bazoti kala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mala moko te okosouffrir ekobengela ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobas live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga
Vraiment, boya ebele. Boya ebele. Boya ebele.